Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Coucou, bonjour. Bonjour. Mbote mingi na bien soto ba bolinga maman Eliane Netu. Na pesi ba mbote. Ba ebwe habari zenu, mko wazuri, mko wazima, j'espère que vous allez bien. Votre deuxième maman va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telebiso kimi ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Vous allez bien, hein? Est-ce que kimi ezali? Wabino maman Eliane tout ça va. Nzambe azo batela kimi ezali. Ndela ba toujours ke kolala kolamba eza habitude d'été. Ce qui nzambe apesi un peu mabomo iko ba na kokumisa nzambe, kopesa nzambe merci. Soki ka mi tali na kitata na talika ndo boka tama. Yo mo keka kuna. Kosalela nzambe za esengo moninga. Salela nzambe zesengo moninga tala ndenge nako mangebu nge nala batoza mutakana kotala ngate pose peno na ngate ponga la ngam tesengo tala ndenge nako mangebu la ndenge nako mangebu nako mangebu ka pwani pona ka nzambe tata nala basoza mutakana kotala ngate pose peno na ngaite so po mo za muto motema bololo kotala ngaite so za muto motema kwa kotala ngaite so za muto keto kotala ngate ngai na lobaka to batalinga na 10 personnes. Pour la 10 personnes, on a bakoki. 10 personnes, on a bakoki. Pourquoi bakoki? Parce que moi, je ne coupe pas derrière la quantité. J'aime plutôt la qualité. Sur la quantité, on a fait mingi ça. On y a ça besoin de polémique. Polémique toujours que chez maman il y a Nitu biso an il y a Nitu TV tant on est raboy emso la za pona obebi sate ezarande pona ko bongisa la basoza mutakanda ko tala ngaite po sepela non na ngaite merci mingi na bina stu ba wolinga maman il y a Nitu bina ba bosipa maman il y a Nitu bina ba bolinga ba émission ya maman Eliane Nitu na benga kabino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Na benga kabino ma famille du cœur parce que bino bo disposera tant na bino pona kotala maman Eliane Nitu to pe pona koyoka maman Eliane Nitu. Talandenge na koma ngebu. Ah non. Ils ont des mots psy maman Eliane na sepela na songolo makasi. Ah maman. Nalinganaza ene sengolo kwa yo no mo baka distributeur de la joie. Nanganaza ene sengolo kwa yo maman Nitu. Mais na mekaka na ko karatenga habité cause sengo boye, c'est inné en fait c'est naturel. Nga force le côté. Oya nga na sala bomonaka ezalaka naturel. Et sengo nga za naturel. Nga na muta sengo na muta bolingo. Ndenge na za boye. Nazaka mutu ya kanda te en fait. Tout cela là, mon ami bête la nal cela moi votre quota n'a pas déjà indice. Lelo, tout ce que nous solo là, non c'est pas là. Pour vous capter l'émission, il y a Nicolo Onyo surtout.
Bémission otolobi makambu ya vacances. Bémission toza koloba makambu ya ba vacances o bandeko na ngai. Lelo appelle za nani ya papa ya mwana mobali abi maman Eliane Nitu. Merci maman, merci. Nandenge mikolo yo botelemi bémission koloba makambu ya ba vacances yo mama. Mama, hey. Ngai mwana wa mobali mama, mwasi na bala na mbongo. Ngai mwana na yo ya mobali. Mwasi na bala mama Eliane Nitu na kati ya ndako. Alambaka. Na liaka. Na amesana kolia biloko na ye. Pona ngai. Na mwana yake mwasi asaye. Mwasi ayebi kolamba. Mwasi alambaka. Tango na liaka, nazo ka goût, nazo ka sentiment, que moi ça sert à nini? Moi si alambaka. Mais quand on doit mambo vacances o mama, mukolo leki na ye. Ayaka landa kuna vacances maman Eliane Nitu. Hey! Ba changer nga moi si. Na lié bilon na bi ba changer nga moi si. Toka mwasi na ngai. Mais avant que ina nikokota lisolo oyo, tanga mama Eliane Nitu na oloba. Lo musiso mwana Nitu. Appelle sa moto. Madame pesa so moto kuna mamba ba vacances. Baba tu bakeso baba ningate. Ngala boite mutake na vacances. Na boite. Na pesa ka conseil ke so ke na vacances ndenge nini okene na vacances mais elle mo peka na boyi. Bato ba nebele boke tshaba ninga molungete. So ça ba nebele. Bolanda. Nakuteni nango kaka. Nakuteni nango kaka. Bilo raseka ngam na oloba makambo ka ngata. Bolanda bozela boyoka. Bozela boyoka wa. Ezaba mama Eliane Nitu te ha. Makanisa batu pe ekokanaka. Ngaka kate. Makanisa batu ekokanaka. Boyoka ndeko mwasi. Donc makanisi nga azalaki nango. Oyo nga na lobaki ndeko mwasi pe akina mema kanisi na ngai mais tolanda kaka oyo mwa muke mais na izoya ko ebisa bino makambu mobali obo yokaki likamona uteki ko ebisa bino monsieur na uteki ko sela bino ndeko aboti na cousine ye baboti mwana ya kizengi makila mibale esangani boti nini mongol bolimbisanga pona ko babongo ba terme musu ya ko cha place wana ezate to cheka wana to lobika ni makambo ya solo mais oyo sikoyo ndeko mobali oyo apesi explication ya leki ya mwasi na ye tango yake na ndako changement nini oyo ekotaki na kati ya ndako na ba mais toyo kana ndeko mwasi makambo ba vacances toyo kana et puis nga ni na tuna ba congolais ezala na bino ba vacances ka boni na bandako abatu nga na kokenda kwa yana ngati nate na mobile nga na bando kilomita tatami kuna na ndako yana nga soi disant na ke vacances boyo kila ngwata soni ko mélanger ba solo yé za kitoko te vacances boyo on s'est préparé qui depuis l'année passée na fin décembre l'année passée on s'est préparé qui était dans début janvier il y a encore année 2024 vous avez tous se préparer pour na 7 mois aux autres de vacances bozela kabo kuta na banda kwa bato outi na Belgique na des chambres ok na France na des chambres outi na France na des chambres ok na Suisse na des chambres li kambuni bo ki no tia bato étouffement ba ko libérer chambre bana na bango ba pesi bino bozo ki no beta batata mina ba chambre bana ba ndiko na bino botikeli bango ba botutu likolo na ngope oyeli ata ya ta centimètre bino bokalisa ni tango epa ndeko na yo ana besoin oli ya mbongo na ote bino ndi bozana besoin bali bino ndi boli ya kaya batu bali ya bino te bozabe égoïste ba congolais so tiko bangisa nga boli kambuni mutena na makambo nzambe na olamba so zo grimasenga ana lo bien na congolais vérité ba congolais ndata ba yusa bango vérité il a là je m'en fous bon préparer la vacances bon préparer ma vacances été maboko makasi le kwa batu maboko kweki na maya ya volcan ya Goma boinga komona ya tozo ya kuna na bana na bino mobulu bolika bana manda kwa batu
bana baso buko ba biloko ba batu bozaka na bozo tala mutema mabe ya destruction ko détruire banda kwa batu nga kutuko vacances ato moi mama na ko yate so oye vacances na mboka na nga zala na hôtel to maison de passage so ngoyo lia biloko lia ngono lamba oko lia no limbi mais ko la pa na nga to lumba ba soigner chez moi là ça ne se passe pas bino ba to ba yela ka bino na banda kuna bino muto aya contribuer te muto azan normal azan na maturité tango yé na ndako muto na vacances ozela tate olala ozela tate ke o 20 minutes eleka soki okineki ba mwasi ya na yo et pas ya na yo azana mwasi na benga muni seme kilo pembeni mama to e vacances ya boyende ko bakisira bango mukumba tamso budget ndako na bango ezana ngo 500 euros mais yo me mani na mobile no na bana mi bale to bana misato boyebi un mois na bozo sakuna et écoutez bango combien yo ko yedi bango 0 po bango ndi bazala gagner to ba perdant boza na bongo congolais lingi ko réfléchir te mais bino na mbango ki ngosomba ka ba bilamba bino na mbango ki ngosomba ka ba biloko ko ya ko la kisaka bato vanité de vanité bino binga ko le kaka na banda kwa bato boza na pe na maturité nga jamais na ko ki de vacances c'est pas mutu maison de passage basala ko pona nini na zana grande sœur na France jamais na ko ki de vacances ndako ya na nga. Boyeki badeko ezakaka mama Eliane tout mois de juillet oyo batinyo so batelemi likambo ya vacances chez les gens, vacances chez les autres. So ki osala kaka balingi te moye bebe sabino boye ezate o et comme ko le kana ndenge ya etandoike soki muto azo uta Afrique aye pa na yo oyamba ye na vacances akosala 2 semaines ça se comprend auti na mboka mosika aye pa ibatu bazate ou bien batu baza 2 semaines oyamba moninga ça se comprend eza mabete kane mama lobi ovanda na Belgique na ndoko 2 chambres salon olongo na ndoko 2 chambres salon auquel lisusu na Paris na ndako kaka 2 chambres salon bolumba na solo ya cabinet azaka yete bofungola misu bofungola matoi boyokali po tanga na lobi awa mama wale mama nitu wana boka bola batu bolinga mboka bola batu te ezande makambu ya vérité mama oyo na solo na tamu kolomoko te na mona kika na TikTok sawa na koti ngabi mama oyo nangai makanisi na biso kendenge moko nazoena la kisabato batalaka ngai na Eliane Nitu TV boyo tala lisusu nazo kende ko ebisa bino likambo oyo na yelia oyo eza na kaka po eza continuité po eza makambo ya vacances boyo ka mususu boyoka. Voici les mesures. Bonjour la famille, boni bosa bien, ngapi maman ni fanaza bien. Boni be examen ya bani leki malam. Félicitations à ma parents nyoso ou bana bango bazui. De mon côté bana ngapi bazui nazana esengo makasi. Bana nga nyoso ba passer classe. Na isiko to sura likambo ya vacances. Na ibiki ba mama ebele bazo s'apprêter pour ba kende siko vacances. Mama, conseil amke mama ni faye ko pesa yo. Soko okita epande konayo. To okita epa ya camarade. Surtout soko okina bana. Premier jour okita ndako moto bako yamba bino bokolia bokomila woni za na mo normal. Deuxième jour moi ça mala masala bandini. Pour ça la bébé na kolo ndako bi mama. Shop ezalaka wapi? Ala kisa place shop ezalaka. Usobi biloko ba no balinga akolia. Soko mono za na tango sala ba course wana te. Pisa kolo ndako ata quelque chose. Pour yemo kwa eba ndenge akosala. Kobebisa budget ya moninga te. Bonjour la famille. Kobebisa budget ya moninga te. O toza na mboka moluka epa etozali awo moto na moto za na moi bozoli na ye. Eza musu basala ka plein temps, musu basala temps partiel. Alors, so mutu asala temps partiel obeto li solo te. Akobeto lote ko otalanga na sala ka te, mutu na mutu binga garda makamna ye. Mama, bana 5, bana 6, bana 4, bana 3. Na banda kwa batu baninga balingi susu ningi wana te depuis Covid ya ka vie koma cher soko za posa ya vacances bongisa yango
luka epai okende yo longo na France ndako 2 chambres et salon ok sur la Belgique na vacances quand ndako za 2 chambres et salon bo tournaka boye kaka te eza mabe eza malamu te okeye pa ya batu babimisa bana na bango na chambre yo bokoti na mobile ta pe bokota kuna kuma daga kolonda kwa yoka mabe bana ba yoka neti papo ya kenda ki wana mwasa bataza veva kumgola tele ba mawe de corps ata ba kilote tongo poka butumo mwasa daga ya batu bakumi ko bwana ndako na bango okay to telemina wana lelo na yeko ebisa bino papa oyo abengi ngai ndeko mobali oyo abenga po ebisa nga mama Eliane bandala bala mwasi na nga lavanda kana mwasi na ngai mwasi na nga lambaka na liaka na mesala pe loboko na ye na mona ke mwasi na nga alambaka kitoko mwasi na nga lambaka malamu pourquoi parce que loboko wana kaka na liaka na mesana yango pona nga mwasi na nga alambaka malamu mwasi na nga lambaka kitoko wow yep mama Eliane nitu mama nitu likambo na vacances makambo bolo bolo mani to na ba avantage nango na ba désavantage mais neti ngai ezalaki na avantage na ngai ninge belle sœur ayaki epa na nga ezalaki na avantage na ngai oh belle sœur na yo ayepa na vacances ezalaki na avantage na yo comment abi comme ça maman nitu alobi maman Eliane belle sœur na ngai ayaki na mwana te azalaki ye moko aye vacances epa na biso na ndako leki ya madame aye vacances epa na biso leki ya madame avandaka pa ya grande sœur pe lisusu ya madame mususu sikolo kwa ki vacances bina kenano epa ya mususu bebika baleki balinga kotelenga na bandako ya yaya soka lelo ke ndako ya yaya o lobi na soki na balite bien sûr lelo ndako ya yaya oyo lobi na ndako ya yaya o lelo ndako ya yaya o lobi na ndako ya yaya o baleki batelenga na kandengwana leki aye na vacances epa ya grande sœur na ye koya leki aye na vacances epa ya grande sœur bino boyebi ke ndenge tozalaka boye famille ya mwasi na famille ya mobali moto alengelaka libala ya ndeko ezaka kote ya famille ya mwasi soki ndeko mwasi aza na ndaku akobanda kolinga kolambela semeki na ye asukola bana ya ndeko na ye akipe ndaku po libala ya ya na ye ezala malamu po mobali amona ke pai na bala basi malamu bana basi epela ke mama leki na biso aza kozoswa na biso mama leki na biso aza kosokipe na biso malamu ezalaka ndengo parce que ezalaka amour wana ezalaka ya cordon amour wana bala ba mi ba uti ba tete wana place moko ezalaka ndenge wana abileki ya mwasi na kati ya ndako mama koya ye yaya peniti leki muta komi kolamba na kati ya ndako mama Eliane hanitu mwasi na ngai amesana soki na ye achaka deja biloko na nga na micro-ondes ubi achaka pembeni wana ye wana télévision soka na ye na koti ozongi nga moko na kozo biloko na nga kru ya vandi aoselote kru micro-ondes na lie sope na lie bongo sani pe na sokoli na zonsi na place mama Eliane leki ya mwasi na ngai na ndako ele vacances yaya sepeliti leki aye amoni ke nasani mikolo na pemi na musala mama Eliane soko alamuki na tongo abongisi bana toza na bana misato leki ya mwasi na ngai alamukaka na tongo abongisi musalo yana mosala kagia ko mosala abongisi bana parce que ndenge aye vacances ce n'est pas que oza période de vacances ke bana te bana ba otanga c'est pas que bana ba otanga te po ye azaka ya ye nanu nana zune mukanda te azana pa bandeko ya kotelenga na lelo pandeko o lobi pandeko o le pandeko oyo ningi pe ayekipe ipana biso kuvandisa pe ndeko ne ya mwasi akobungisa bana akatiki bango na classe
azupe bana aena bango siko ya mama ile nito mwasi nanga wana siko makolo kali ko mesa saka sur le côté leki ana katandako mama Eliane leki ya mwasi nanga soki ya lambi biloko soki kana koti et tonton hier tant on a kota kana chambre. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Nazo bima leki ya mwasi nanga abongisi mesa azu biloko achelinga na mesa epe la chama tonton na che biloko ya kolia wana mwasi nanga kutu aza kutu kuna te oh natali nga biwa tcha na bimbula mwasa servanga te na motema na lobi na bimbula mwasa servanga te oh tonton ya kolia soki kana yebo na vandi tonton bon appétit mwasi nanga vandi ata bon appétit souhaita te ora tonton bon merci bibiche soki na sisi kolia bibiche alongoli basani asukoli basani donc un mois oyo bibiche avandaki na biso na ndako mama Nitou nalie mama nalie kitoko mama bibisha lamba mama bibisha lamba bibishi soko lambi mama nalie na komo comparer nga bi musi nanga soko lambi awa na mona ka yebo lamba nzoka yebo lamba te bibishi mono lamba ndeboyi bibisha lamba ndeboye bibisha lamba alobi mama Nitou ndako échanger ndako komi propre mama Eliane ndako komi propre biloko zo traîner les sous-soutés biloko zo traîner sous de gauche à droite te mwasi nanga mwasi bitika tika aki parate donc tant que c'est mbale na salle à manger basani na table ki kolala nango wana oh na table basse ba verre vani nango wana soko koti kutu na salle de bain ko lobate bilamba bana tala mama na emo o bibiche sel na ndako bibiche muto komi mama ya ndako bibiche yenda komi mama ya ndako bibiche asala mosala pe mate bibiche ndako komi mama ya ndako mwasi nanga saka sur le côté mosala nso ndako atikela bibiche likamuna kolamba nde kolamba mama bibishi soko lambi mama soko lambi ata semoule ninga ko bongisa semoule ninga ko chila ngona mesa oyo mwasa chela kanga le papa soso likola madesu
na pondu atie maman atie na micro-ondes bibisa atie penza biloko atie penza soso oyo pondu oyo sanya kolela na silisi kolia longoli. Donc moi si na ngaza na ndako mais moto zo jouer rôle à moi c'est libala bibiche aza ko jouer rôle à moi c'est libala. Moi si na nga kaka ndenge wana na lie biloko ya bibiche onde biloko kitoko bibiche ya ko lamba sala mosaka mama ala bilonga inga ya mosaka bibiche alambi biloko oyo mwasi na nga alamba te mwasi na nga mesana kaka alamba soso soko alambi soso alambi asali malangwa. Donc je me sentais pas que moi c'est quoi lingue la mobali na kolia quoi parce que basi bazali hein yana basi mususu ya lingue la mobali na kolia yana basi mususu la mobali na mbetu yana basi mususu lingue la mobali na tendresse bo basi ba keseni basi ba ndenge mokote mutu na mutana ba point fort na ye et pas ya mobali mususu asangisa nyoso mususu ana mwandambu mususu apena mususu ka ndenge wana. Abi, une femme complète, bibiche. Femme complète. Rien à voir dans mon sinanga. Douche ou ezalaka salle de baby bilambe tonda boy bilamba bana. Bibiche a kocha bilamba na machine. Bilambe bimi a repasser bilamba. A bombisi ba placard ya bana. Mama? Non, ngabi ou moi ça ko bala ti. Moi ça ko bala yeyo. Ou moi ça bomina libala. Mosa bungina libala yeyo. Mosa kobala. Bibiche na bisho mama nit mwana lesinga kitoko. Mama Eliane na lie kitoko bibiche lesinga yi. Alesinga ndenge ya na lesaka ngai te. Ngasi ko na bande komona ke mwasi na ngande nenga lamba ga ebo lamba. Nzoka na le biloko bibiche na yeko découvrir ke mwasi na nga ayebi ko lamba te. Bibiche aliki mosi na nga na kolamba, aliki mosi na nga na kobongisa ndaku, aliki mosi na nga na kobongisa bana, aliki mosi na nga na propriété, mosi na nga leki bibiche kaka na YouTube, aliki bibiche kaka na ba futilité, aliki bibiche kaka na koleka ba émission, aliki bibiche kaka ko check kaka ba nini ko benga na ba émission ba ko sala ba intervention, alingi ko mona place te ba osala émission ya polémique. Et c'est quand ce polémique ezali ya ko benga mama. So na siliki akendaka tina toilette na téléphone. Akenda téléphone tina toilette akoti na toilette zobenga na libi o mwasi akobala ti. Mama kolamba wana nga na kanisa ka nga mutu na remarque ka nga muna okelenga biloko. Mama mwana biso liboso aza na 12 ans. Mwana mobali. Tozolia boye na mesa. Dimanche ngai na bana na mesa na bibiche na mwasi na ngai mwana lobi maman j'ai remarqué que tante bibiche elle fait bien manger que toi hein? Là kuna abi oui maman c'est vrai tante bibiche elle prépare mieux que toi. Oh et pas la dire oui maman la nourriture de tante bibiche c'est très bon c'est très bon. Hey n'a pas na profiter raté na profiter. On a pas profité. Ngabi oui. Depuis maman bibiche awa tozolia vraiment kitoko. Tozolia kitoko. Depuis maman bibiche awa ndako komi propre, ndako échanger. Depuis maman bibiche komi awa ta la salle de bain ndenge zalaka na ndenge ekomi. Yo moko moni changement te. Maman na oki soni tazande kona ina profiter pe na lobiti. Yo moko moni changement te. Banda bibiche za yaza lekit yaza leki yango sa misala biso na ndako na biso tokola nengwana baleki ba respecter abaya yango azo sa habiter mama amona nya koza mwasi moko responsable tango koza na ndako na ye ako rendre mobile ne heureux parce que mobile yo selinga ko vendre place propriété ezali mobile yo selinga ko lia biloko balambi tango banda ko lamba na moto lamba nzoka ndo ebo olamba ka bien te abona abia na mama na exploser na profiter na biso lamba ka bien te. Naliaka ki nauli na monte lamba kitoko me bibiche na bolamba makasi profiter ala kisayo ko lamba po bibiche ya bolamba profiter bibiche la kisayo asepelité moi sinanga assez tant to osala bongo bibiche se sentir gêné bibiche bimi a telemi a kine na chambre to tikali wana discussion ngana ye discussion se tournaki en vinaigre pour te discuter ki makasi
na talisi est-ce qu'on a profité pour talisi est-ce que ba défaut na ye na talisi ba défaut na ye pour leki na ye aseni makambo moi c'est libala salaka o ya salaka te na profité na talisi asileki pourquoi na lobi na ye pona nini ya lambaka bien oui ngapela za mona ki olambaka bien mais tant on a li le bon à bibiche na mo ki bibiche ya ko lamba ko leka yo et puis ndako échanger propriétaire ndako échanger depuis bibiche ye propriétaire ndako échanger par rapport au yo ndenge tozalaki na ndenge tozana bibiche ndako échanger yo bongisa bilamba bana yo bongisa ba placard bana yo repassa bilamba bana tout moment ouais 12 ans comment repasser bilamba ye mokozi on nga so simple bilamba bana so repasse aussi pour ton frère repasse aussi pour ta sœur o comment ka bongote maman ni tungam na repasser bilamba bana so toi dimanche boye na zu bilamba bana tant na repasser pour na ye moko kinya asa eloko te maman YouTube maman ba commentaire na ba émission musala na yango wana alors tant que ba pona ba vacances papa oya lobi nini bibiche vacances pa na bango ezaki avantage na ye po alie kitoko ali ndenge mwasi na ye alesaka ye te bibiche alesi kitoko koleka mwasi na ye ndenge alesaka yabi mama mbongo ya pasi ya mbongo pote eza facile te na pote boyebi po mitaka belo di oza problème mama na saki effort ntango biche okende nazwi 300 € na pesi bibiche remerciement mama mwasi nanga siliki ngani nazawa opesa nga mbongo te opesa nga lo te nene okende kopesa bibiche 300 € yabi o so na pesi ndeko nanga fa ko silika o na pesi mwa mama ya binoti ndeko na yo ondenga na pesi oyo na pesi ndeko nanga te na pesi ndeko no yo ko silika pona nini mama obi pourquoi na pesi 300 € parce que kolia otoli to lié mikolo yo soit oya zui ya biso mikolo so zaki et mériter salaire yo on a pesi bibiche 300 €. Na pesi ki ya kobata matin que on a baté na miss ne penza na compte ki on penza na nko 1 2 3 na zui 300 € na pesi bibiche. Tika linga na yoko swana. O fa ko pesa nga monde ko na pesa habité, o ngo pesa eti. Yo nga mo na pesi, mo ngo pe yanga pourquoi fa na pesa yo pesa ye. Alors ko swana ekota na ndako. Depuis leki na ya ka na ndako, leki na ye akenda. Ayaki na ye mwana batu, to vanda ki na biso bien akei. Akomi ka soko alambi, nga pe na bitin, biloko lembe ya kitoko te benga bibiche. A expliquer yo ya lamba ka ngondenge nini. O ndenge nini yo komika abibenga bibiche. A expliquer yo alamba ki ndenge nini. Po olamba ka kitoko te. Tango banda ko lamba na kanisa ko lamba ka bien. Na banda ko lia po eka loboko ngo na misana ki yango. Mais tango pe na lie loboko mosusu na moni différence na bia. Oyo na oyo ko kanite oyo eleki watuni abio servanga. Ça fait combien de temps servir nga été? Ndenge moi c'est pas servir mon bal, ça fait combien de temps? Oyo ka soni te ozala ka gêner te tango za ko vandi na kiti. Bibi chébi nga na chambre tonton biloko na tchelo biloko na mesa. Tant que je souhaite un bon appétit tonton. Na sisi ko lia longo li basani, mosala oyo fo sala. Mais yango le kino bande ko sala. Soko zaki mwasi mayele. Ndenge bibi zaki ata lambi, soko lambi, yongo servir ngati. Bibi lambi na ye, taunga na ye, uzubi ko chelinga na mesa po mobali na uti musala, mozo sala ngote, ye ka muta bande ko sala yango. Yo bande ko sala ngote. Yango maman Eliane tant que baba vacances, oui, des avantages. Ezali. Mais pour nangai, ezala ki avantage. Bibiche koya vacances na ndako na biso, esala kinga bien, mikolana na leki kitoko, mikolana ndako na koma ki propre, salle de bain koma ki kitoko, bana nanga ba koma kolata blamba o ba rebasta, do e koma ki bien ndako koma ki na ambiance bien koma ki bien. Pour nangaza ki avantage. Mais bo koma lo ba boki batu ba kende ba vacances na ndako ba tuté. Na habite ce qui bibiche akwali lisusu na ndako na biso. Encore émission wana mama netu na yebisi yo. Mama na vandi kaka boye na kaka volume kuna. Soko yebi ko amutaka na ko tala ngate po osepela no na ngaete.
navandi na tia matoni wa kama vacances atiki yango penza na yoka donc émission na yo et comme est-ce qu'on boit kela ngako atiki penza na yoka. Alors maman yo muto zotala ngai so oza mwasi libala yoka kape ba réclamation ya mobali na yo kozala te mwasi oya boya reproche ezalaka bien. Il faut y avoir reproche pour changer. Ceux qui basent pour reprocher au thé, na ikambo ça ya mabe, au changer n'ingeni. Tant que ça ikambo ça battre ikambo ça mabe. Il faut bailler ceux qui ikambo ça là, eza malamu te. Pourtant on go ça bi ikambo yo baba ki ya malamu te na sala soute. Ah biloko on a tia mafuta mingi, on ba na lamba kike. Tant on a lamba biloko ki na mafuta mingi, lelo nde na lamba boy, na tia mafuta moke. Koyoke ezalaka malamu, reproche ezalaka malamu, conseil ezalaka malamu. Bozo mwana ba konzi ya mboka bazana ba conseiller moko te metala ba conseiller ou ba conseiller na ba konzi ya mboka. Conseil eza mabeti netinga na baso tele émission nga ya mabeti ka ya malamu zwa reproche eza mabeti. Alors ndeko nanga ozo tala ngai tango hôtel émission oyo soko ngola mbela mobali na yo koyoka mabeta bibisha aleki na oti benga bibish ba bibish mosaka na tango lamba ko lamba ka ndenge nini bibisha expliquer yo ya na lamba ki ngo na lamba tango bibisha banda ko lamba na ndako ayeba kiteke ko lamba yo lamba mobali no ayeba kiteke yo yebi ko lamba te lokola ye tango bibisha yaki est-ce que bibisha ayeba kike ya lamba ka koleka yo bibisha ayeba kite kalamba ka koleka yo tango mobali na yo allié ndete ngo sel comparaison ke oyo na oyo kokani te amoni ke biloko bishi ndeza gu koleka biloko na yo ndeska ki ko sala comparaison ya biloko. Alors bandeko te ba ko améliorer kaka oye baka nyonso azalaka te toyebaka nde kobongisa toyekolaka na bato komona mabe te mpo mobali na olobi na yo ke bibisha ebolamba koleka oyo eza mabe te okoki kobenga balobake mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe basaka nini babinaka yo sikoyo so oyebi ke eloko oyo bosala yango te benga moto ayebi kosala lobalakisa ngai eloko basalaka yango ndenge nini eza mabe te. Koyekola munde alobi on apprend tous les jours ba yekola kakaka ko beba na mobali na yo te po leki ayibi ko lamba ko leka yo sikoyo bandeko na ngai ko lamba oyo ndeko alobi papa oyo tonton alobi boye mama heureusement ko lamba oyo eza bibiche na découvrir cuisine mususu elengi ya loboko mususu epa ya bibiche oyaza leki ya mwasi nanga. Dis-toi que soki exemple na dekonaki na kendaki libanda kolinga mwasi sa depa moko boye na lingi mwasi sa depa wana mama alambi na sali comparaison ya biloko wana ya kolia na découvrir que ayebi kolamba nanga kina tikala na kendaka kolia bien na kina tikala kendo kolia bien. Heureusement naza jar ya mibali oyo baliaka de gauche à droite te. Voilà pourquoi na bande ko monaka ke mwasi nanga alambaka bien nzoka nde ba oyo bayebi kolamba koleka mwasi nanga pe bazali bandeko te yokola kaka ndeko zotalanga oyo yo yoki awa naza sûr kaka ke ozwi moi quelque chose. Émission na la beza pona obebisa te kasi pona kobongisa waza mato ya koyoka ayoka waza motema kondima andima pona lelo tosuki ezekaka mateya ya maman Elia Nitu, votre deuxième maman. Toi Sakidila, merci beaucoup. Accent sana matondo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna nzamba nu benchene bana betu. Bon, c'est bon comme bisous. Bonne journée. Bye bye.